Bande konanga frères et sœurs en Christ na pesi bino mbote mingi moninga na bino le révérend pasteur Jacques Dinabanza. Bande konanga yi vidéo on nazo salango uniquement pour na ba chrétien. Je dis bien uniquement pour na ba chrétien. Soko moni ke ozana chrétien te mais oko kolandango ezana un problème te. Mais soko moni ko za chrétien te e ko kolandango te eza pe problème te. Na bino oboza mingi abonné panangai eza ba chrétien na ba chrétien te. Mengai biloko nyonso oyo namona pa nanga ezala ya ba chrétien te armée de sali catholique kimbangiste bundia Congo soki mutatandiri ngango nazaka gentil même ya koyoka yango même soki eza mabe même eza malamu menga na yoka yango parce que naza musala nzambe. Alors bande ko nangai pourquoi na leki awa lelo pona que je m'adresse na ba chrétien. De toute façon ne bandile na linkoloba numéro nanga ya téléphone ezali 06 51 03 92 89 06 51 03 90 89. Bande kunangai likamuni na yepo na yebisa bino. Naza ministère nanga ya parole. Na ministère ya parole, ministère ya délivrance elagate. Pardon, na ministère ya délivrance ezalagate. Mais na ministère ya parole, délivrance des aranakati. Alors na ninko bani bande kunangai. Na baninga onga na salaka délivrance. So baye komona ngai to ba benginga na tindaka bango bakene na page nanga kokuta mateya moko na tia kuna le péché, ses conséquences et remèdes. Avant to kota na makambo nyonso na tindaka na salaka recommandation wana. Mais bande kunanga à ma grande surprise nazana bato Londres ba benga ngai balobi ke te papa toluki mateya wana to moni yango mais mateya eza supprimé. Ah Maté est supprimé, Maté wana na loba ebele. J'ai défini même qu'est-ce qu'on attend par péché. Na loba makambo ebele o isala ga to pasi na ba via bato. Siko na ko sala nini parce que pona banda ko expliquer mutu les péchés tout ça parce que Bible le biso pona ko délivrer mutu fa ba parole. So mutu yebi parole te. Même yo délivrer ba demo ba zo na bango. Yango no moni ça fait depuis je crois 2015. Oui, depuis 2015, Natia Yango, et pas il y a l'équinanga PDG, Lipodio, Abeba, na Congo number 1. Mais bandeko, faut que YouTube, batak eza makasi parce que batu nyonso o baza kuna 95% et simba mina batu misala mabe, ya ba sataniste o ba uta la monde à ténèbres. Alors bango kuna balinga ba parole te balinga toujours ba lo bagana bio ba zoba we la sani boye we la bomi olo midendoki olo mideboye ko chabino na ba distraction wana sans que bino boye ba bozo kota na kati ya péché de participation. Alors so ba monisiko mutazo pesa ba mateya solo netinga. La plupart des satanistes wana batu ba le délivrance pananga. Bon et pananga 97% tous en récite. En tout cas 3% mais 97% ils ont réussi parce que avant de délivrer mutu na sarande nini il faut na lukana ye ba niveau na ye ya parole parce que soki mutu ayebi parole te yo délivrer ye lobi ba deo ba ozonga. Alors soki yo ozo luka mutu oyo aza makasi o kozwaka mbala moko beti prière makasi kubo abiki ko yapa na ngate parce que Jésus-Christ a dit ceux qui sont mes frères et sœurs ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça, c'est Jésus-Christ. Donc, nous suivons ces recommandations. Alors, bande konangai, nazoka bate belé, musu sola na butu bamboa balandakaye, ba policier balandakaye, ba militaire balandakaye, musu so uta pa nganga vina iza biente, atika ba photo, apesa ba manzaka, apesa ba suki, biloko nyonso wana e pertiri baka vina ye. Alors, eza même na mususu bazana ba problème akobota, ba mususu bazana problème ba fibrone, donc il s'attend à gagner terrain na ndenge moko osakana te. Alors tango mutaye pananga, tango abenginga tubani ko sololati na bade bo maser kotanda na le péché ses conséquences soko silisi yango po benganga. En tout cas mutu nyonso zalaka so akoti na le péché ses conséquences et remèdes. Tango benganga na mona muta changer langage contrairement na ndenge azaki liboso tango amona kinga. Alors yangwana bana nzambe na lingana lobana bino boye likambote eza bitumba
toza na deux royaumes, deux puissances. Moko eza ya Satana, moko eza ya Nzambe. Ya Satana baza na kati ya vérité te, ya Satana baza na kati ya obscurité, baza na haine, amour eza te. Ndeko na ngai, tango yo kende na église oyo yo kina osambelaka, soki amour eza te ndeko na ngai tika église wana. Mokili esalama na amour. Likambo nyonso amour, mais basangisaka amour na mystique te. Alors bandeko na ngai, nakosala effort soki jeudi nazongisi yango te, vendredi samedi nakosala effort na pesa yango ndambo na ba les péchés ses conséquences ti place mo na suki, après lobi na continuer susu et ainsi de suite pona ezala na problème te. Mais na insistaka soki mutalinga benganga pona na aider ye na délivrance, na insistaka na eloko oyo ke mutu azala na WhatsApp. Soki oza na WhatsApp o edenga o rendre nga service mingi nga pena o rendre service so oza na WhatsApp, parce que ezala ba mateya mususu yozo luka yango nga na kozwa na tindeli yo neti de cette étape vers la délivrance mo na tindeli yango na luka mateya mususu. Par exemple na bi l'humilité favorise les bonnes relations, na tindeli yango na kotindeli ba mateya moko oyo yo kozala ke oza kotang oza koyoka yango ozo changer motema na kozwa su nini na kozwa verset biblique tango tosalaka ba mateya na biso na kozwa verset biblique na tindeli yo mbala moko. Mais soko oza na WhatsApp te et puis ça nga mwa pasi. Alo bandeko na ngai, soki yo oye epa na ngai ofongoli motema po oza na besoin ya délivrance, yo moto bondo luka ngai eza ngai te. Ngai tango na mono beninga to bondo sola ninga bien nde na bando kosunga yo koluka yo. Mais soki yo oye koluka délivrance parce yo to na pasi obandi ko sala fier, eza problème te. Après certain temps so na mono zo benga suste na zu numéro na yo na bloquer yango to na longoli yango eza so na tina moko te. Alors bandeko na ngai, eza mawa, eza combat, mais le combat est spirituel. Le combat est invisible. L'ennemi te voit, mais toi tu ne le vois pas. Alors, nous avons obligé, nous avons nous aussi de notre côté des armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition pour combattre les diables. Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour détruire ou tuer Satan et ses serviteurs. Et ça n'a pas tout mingi au bayaga pananga na woyeb sa onde ko so pa yok na ko sambelaka otindira ba ndokimoto so woyeb pananga na woyeb so ko sala ramote parce que tu es dans le péché. Na nouvelle alliance toza na verset mon côté oyo Jésus to ba apôtre batindilaka ba ndokimoto te. Toza nango na Ancien Testament mais ba expliquer bino nango ndenge mususu. Kotindila ndokimoto to sataniste moto eza péché. Ozotindile moto po sa nini? Bible lui a dit aimez vos ennemis. Bible lui a dit dans Hébreux 10:30 à moi la vengeance. Mais yo comment ba nous la vengeance? Bande ko nangai. Bible lui a dit dans Ephésiens 6:14a ayez à vos reins la vérité pour sentir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que un enfant de Dieu dès qu'il ouvre sa bouche c'est pour dire la vérité. Rien que la vérité, première arme à combattant pour nous gagner ennemi. Dans 14b, dans Ephésiens 6:14b, Balobi, revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous renoncez, n'est-ce pas, à votre propre justice. Nyonso oyo bono salaka, il faut la justice en Nzambe. Ce que la justice en Nzambe, ce n'est pas la peine. Parce que tout ce que Jésus-Christ faisait, il le faisait selon il est écrit. Yope, il faut osala ndengwana. Ndeko nangai, yo moto kena na ba fornication, yo moto kena na ba adultère, yo moto kena na ba kamebele. Ndeko yeba ki oza na péché de condamnation te. Yo oza sataniste, oza sorcier, tu n'as pas de péché de condamnation. Kakande, il faut zonga nango na confession et puis na repentance. Péché nyonso yo sala. Soko oza non dokite, oza sataniste te, ndeko nangai, o divorça, tout ça c'est rien. Soko oza sataniste te, oza sorcier te. L'enfer a été créé pour des sorciers satanistes. Naïmoko Satan. Ils ont créé pour nous bisoter. Donc, ce qui yon de konanga, oza kolandanga, osala tout, soko zo, au moni à droite, batia s'abonner, finambango. Oyebi soko finimbango. Songo na bimisika makamanzambe, mbala moko, eye pa na yo, oloko tra na YouTube ozela kate, sona bimisika makamanzambe, mbala moko eye pa na yo. Ndeko nanga mikolo oyo. Boko mona makamanzambe na kobimise pele. Na ko expliquer bino ndeni mutu so uti pa nganga ndenge akomaka. Ndeni mutu so za na mutamini mwambindo kati ndaku biloko nini ezalaka mabe pona ye.
na ko expliquer bino makambo belé. C'est ainsi bandeko na ngai soki yo yoki ngai. Je m'appelle le pasteur, le révérend pasteur Jacques Dinabanza. Soki yo yoki ngai na droite okomona bakomi s'abonner. Finaka wana longola misape mbala moko. Donc songo na bimise loko o remarquer mbala moko eyepa na yo ozasu na tante ya konduka komona kapasi. Le combat toza na combat ndeko na ngai. Na lobaki na bandeko na ngai lelo oyo na pesa bango les 7 étapes vers la délivrance d'expliquer bango que le combat spirituel c'est la bataille que l'on livre à Satan et à ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Et l'objectif du combat spirituel est de te rendre libre. Mais si on a prêché à côté de la délivrance, on a dit que sorti nabino do bande ko nangai juste les lois qui pour expliquer bino que mateya onacha ya le péché et ses conséquences ba so na 10 fois so 5 fois ba ennemi ba sataniste ba uti ko supprimer ngango ezali susute. C'est regrettable, c'est triste, mais tout ça autrement pourvu que mutu ezali molimo santo ezali na lobi ke na kosala tout mikolo oyo na tila bilango parti ndam pote soki yo yepa na nga pona problème na yo soto sololi na tinda yo otanga na le péché et ses conséquences oyeba péché zanini parce que bituma na biso nyoso eza na péché. Lorsque nous péchons, lorsque nous commettons des péchés intérieurs, nous nous rendons vulnérables aux attaques de l'ennemi. Et l'ennemi a le droit, n'est-ce pas, d'hypothéquer ta santé et celle de tes enfants à comme un droit légal. Alors, l'ennemi soit comme un droit légal. Pour na yo okuma libre, il faut passer par la confession et que boma alliance wana. Toute délivrance commence par la confession des péchés et la rénonciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas de vraie conviction de péché, mes chers frères et sœurs, il serait souhaitable d'attendre et de continuer à subir les conséquences. Et les conséquences, je vous assure, ça sera très néfaste. Donc, il faut faire très attention de konangai. Yom tozo yokangai, yom tozo pasi, ya mibali ya butu, ya pongi ya kimiate, ya kozalaka toujours kotutaka pondu na bakinshasa, yo vandaka na poto. Esprit na yo batika yango kuna, oza toujours na ba problème. Eza komemo kosala même ba adultère na kati ya libala. Donc, oza se comprendre te. Pona nini, pona milimo mpindo evandi na nzoto na yo, evandi na nzoto na yo, ezuyo mtu pamba ebani kosaka na yo. Et comme tina niveau ba bombarder mutu, soko loti ndoto obosani yango. Olota ndoto boba obosani ozo ba susute eloko lotaki. Pona nini, parce que mutu na yo bazwaka ngole biso bazo betela ngo bale, ta so bombarder yango, oza ko se retrouver susute. Bande ko ngai vraiment na suki wana na répéter que vidéo oyo eza pour les chrétiens pour na yebisa bango ke mateya ona tchaka ya le péché ses conséquences et remèdes ba uta déjà ko supprimer ngo sans que na yeba. Heureusement que bandimi à Londres mto benga ba mino papa eza sosouté et comme supprimer et pesinga passe mais likambote lokula moto ezali molimo santo pezali naza ko bandela yango mais nzambe alimbisa bango parce que Jésus sur la croix alobaki pardonne leur car ils savent pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, nous avons parlé. Tout le monde qui est dia chrétien, tant oiseau au koufa, abondeli, alobi, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Tant que tu es sur l'apôtre Paul, Alexandre m'a fait beaucoup de mal, mais il sera traité conformément à ses œuvres. Ozoka biloko on dit bazolo. Bo siko yo siko zo moto o ozala noko, ozala tata leki, ozala tata mwasi zoa. Ah. Nzambe na kai. Obima pa bato so ozala basala nzambe te, bazolo examiner lukuta mingi. Alors bande konanga vraiment nzambe pambola bino natiki bino ngawa bino le révérend pasteur Jacques Dinabanza. Obolinga mingi c'est derrière peut-être naza trop occupé natala bandimi ya Europe natala bandimi ya États-Unis déjà trouvé l'heure au 2h du matin dans la réalité nazo continuer toujours musala ngai. Merci bande kunanga nzamba pambola bino bo continuer pe ko tchanga na prière. Merci, au revoir.